Redi Amisi, grand musicien a payé à Boye, a détourné $1000. Il y a camarade n'a des fois pour Nini, Bissona Binotoko, ni ma salité modèle en Bosi Bosiana, $1000. Manda $1000, Nganga Bayo Tigala $500. Tuni Chaka Congo, il y a Nini $500 Oyo. Chaka Congo n'a bimi na porte le pango, on dirait Bazoula Naba. Bilongi Moussona Gata qui chasse comme ça, pour ça les gars, promet bimi, Yango peut pas promettre. Pour toute la chose, ça la route à Kanksa Guillaume, Makama, Beko, Laxa Misapi. Et puis, on sait quoi la mugalo ba, pas manda baza ba catégorie na ba, non, na kota présenté, na kota présenté. Bonjour, bonsoir, naba abonné tout ya Jemidor télévision, hein, ya bino mopanzi sango yo Béni Tampoudi entre Madi BM la mignon de la presse congolaise. To za awa walelo to yamba artiste musicien na biso man kumu manda chante pona nini lelo tozo sangana pona ko yamba kumu manda chante. Tozo lobela affaire $25 000. $25 000 wana biso nyonso toyebi makambo ya $25 000 pe toyebi elekaki ndenge ezalaki na matanga ya Général Defao. Na matanga Général Defao mbongo ebimaki gouverneur de la ville province de Kinshasa Papa Jontini Ngobila abimisaki mbongo pona makambo ya matanga ya Général Defao. Mais lelo yo tomoni et moto peli koleka moto peli vraiment makasi à faire $25 000. Donc tozo kota na kati biso na bino to sola na artiste musicien oyo ayebani oyo kombo na epe bimaki na kati ya dossier wana ya $25 000 kumu manda chante. Donc tozo kota déjà na kati biso na bino. Merci beaucoup. Ngana koyemba nzembo wana te. Nda konzemba na bango baboy. Donc eningo lo bakengana ko forcer été na sala qui participation ko pourquoi na sali ndengo wana. Général Defao na 1991 na uti poto elongi oyo e pola ki nyonso wagelanga ba mauvais sort ye mutazu benve na ye na 91 na misu ya Claude Montana Kabenga akamati benve na ye ya rouge ba démarrer yango ba memenga pana bango na kisantu bake ko traiter ngai elongi oyo bozomona lelo nzamba sala bikambo pa ba Defao na zongi na église abima batsenga mafuta oyo babenga ya cha na zwa kimia ya libela Defao wana bozomona wana na fanda na Kinshasa awa Général Defao wana abenga nga na Kenya na yo moins 3 fois na nzela ya producteur na ye Gilles Nsana. Donc pour moi na libota nanga na foyer nanga na libota na biso na ba entourage nanga Defao comme un grand frère moko. Donc pour rendre hommage à ça qui ba fort pour Nzembo Simba et zaki po na pesa ta ya ngai na motema nanga na place ndo moni makambo wana na ninge lekinde ngwana 25 000. Na fandi kaka na lopango bomoni ya to repetaka awa. Chaque Congo ayo pesa nga mbongo na maboko $500 parce que kuna ndeko moka sali voice na motema ya mabe na motema ya ko diminuer Congo na motema ya ko sisa ba musicien congolais valeur. Lelo 5 continents et tala ma solo ya mabe ya boye ba musicien ba détourner mbongo ba musicien ba détourner mbongo ta. Redi Amisi, grand musicien a payé à boye a détourné $1000. Il y a camarade na des fois pour na nini biso na binotoko ni ma salité modèle en batandi na balabala bozi boziana $1000. Manda $1000, Nganga Bayo Tigala $500. Na tuni Chaka Congo, il y a nini $500 oyo. Chaka Congo n'a bimi na porte le pango, on dirait Bazoula Naba. Il y a nini $500 oyo, il y a transport, gouverneur Mdapesi. Il y a transport, il y a nini. Il y a un aboye ko leonga bina ko simba ya. Nanango. Alors, pourquoi sikoyo mboka ya boye ndeko wana mususu wana na ebite soki mutunongo yali adrisha tipo akeko sala voice ya kozala na maîtrise ya masolo oyo yebite biso ba manda to mona kayena ya Dio Salemba président Dio Salemba biso na respect envers ye président Dio Salemba to bani makamona to salise to bengi batu pona nzembo po bango yeka nzembo to bengi batu pona nzembo to convaincre ba Redi Amisi po ba poussa na pembeni wana parce que bilongi musuna kata Kinshasa comme ça poussa les gars ba promet bimi yango pe ba promet bimi ndeko wana akotanga ba kombo o aza na maîtrise mokoti atangi ba kombo illégalement grand-père Bozi Bozana azoki ne $1000 ngandi te so botuni na question web sabino Redi Amisi il avoue que azoki $1000 azoki ba pesa ke pour na transport orchestre na air beta na mboka o bandeko na bandeli bino esala makandengo wana papa na biso vie na biso Lutumba Simaro akufaki ba pesa ke biso $1500 na structure to yemba
et papa vers qui ça vivant bon le tout na ba pesa ba orchestre tout montant wana po ba beta po na pesa ya papa Simarolo ba pesa ka mbongo wana ezali te ba musicien ba kei na caisse ya mokonzi na biso ya ville Gentini Ngobela babi biso to ko yiba mbongo non mutakaboli ba mbongo wana ya li président Dio Salemba oyo na benga plus de 6 fois tangu Chakagonga pesa $500 on a pona tout na epulutu makambo mbongo ezali nini makambo komi disperser boye tozo comprendre rien ayamba téléphone te. Alors, le rwanda naza muta mungwa naza na ba rôle naza na makambo ba délai ma bebele parce que ngana bino to tana na boye boye bi pa to uti naza salité te. Et na kata période nazali manda chante na yembaka 1 point bar. Naza na sistaka bino ba journaliste. Na sistaka ba ndeko nyonso na kata ba matanga et na yaka ba matanga parce que nazali muto na lingaki mboka na Congo na fana na poto te. Et déranger makasi na komona ke Félix José quoi atanga kombo nanga petit wana ngai boye wase kwa kutinga na mboka oyo na 97 ba bimsanga meilleur chanteur déjà na yembaka na ba souffrance ebele ya ye na Kishasa masange pesier contrat et puis biso ba manda petit wana na retirer numéro na ngapa na ye et na moni ndeko moko bendo so na tangi bozi na redi ya Miss Mbilia Belle manda chante ba miyibi bendo son yo salaka nini lelo mbongo ba pesi transport pour na ba orchestre ya yo adresse azo na posa oyo kozwa mbongo transport pour na orchestre fallait aux orchestre té aux orchestre té botika moteur mabe lelo bo diminuer pays quoi et tout ça va dirigeant pays bilongi na bino wana ba mba on soute et ba koza ba camarade na bino té bozo diminuer culture oyo boyebi ke lelo internet ezana makabebelo sali voice oyo maîtriser le côté ah nazo ba au nom du Seigneur nazo ba na kombo Yesu Masia o tu na bimisia wa Félix Azoba il faut respecter Redi Miss banzembo sana ngo. Il faut respecter Mbilia Belle, Beyanga, Nairobi. Il faut respecter grand-père Bozi Bozia, Banzembo de A de A Z. Ngamando, kuta na musique. Et là, on y a Sebiso Ndengo wana. Facilement comme ça, on a Sebiso. Et puis, nous avons eu un matanga. Nzela Mboka Bonga. Nzela Mboka na Congo Eko Bonga. Au nom de Jésus. Mboka o Banzele Eko Bonga. Mutema wana nde ya bino botikango. Mboka Eko Bonga. Banzele Mboka Eko Bonga. Tonalité za mabe bolimbisanga mais et toucher ma bota na biso et toucher ba famille na biso et toucher ba mission na biso na ba groupe batanda biso na balabala ndengo wana na ba valeur ngana bino tozota na téléphone bozu bozana na bo PC place basa ba grand mission pays bolinga kufa po boya na bonheur bozu bozana $1000 ko sala nini famille ezoki droit nango na l'état mbongo ba misaka na logistique bango ba dirigeant ya Imiko mutu balobi bakabola batu mbongo na ordre moko dispersé. Sur le bina na même Félix José Galera zo bananga ngana za traître na sana e cop nini na sana e lisoni Paul bakingana za traître na même na parquet ngaza na parquet Yesu Masia pesa biso respect ningongo na biso defa wa kangango ake nango parce que to yibi mbongo osana ba preuve te zo ba bloka ba kamata ningongo ya biso ba pesa yo osala kango donc batu na mboka oyo toza na maîtrise tozo boma mboka na biso surtout kota culture na biso na côté ba comédien na côté même bino ba journaliste même na côté la biso ba musicien tozo boma to komi mbangu na nini et puis ngana zo senga famille vraiment basa l'effort ya kokota makambo parce que famille eyebi ke biso oyo batie na balabala po basambwisa biso famille eyebi ke biso to ye na biso bati et famille eyebi nini to sali awa na ye retard awa parce que fa to yamba famille na Sokoda po pesa ya nyoga longa abombaki enveloppe na cadre ya Sokoda ba pesa. Parce que nous avons avant ma tali poto yango boye ko pesa donc wuti kuna na Sokoda famille to zasu moi eloko muke na droit ya kombo ya général de Fao donc général de Fao pas zali molimo neza na kimia mboka ba tonorer musicien nyonso nga na kombo ya musique na sengi ba musicien merci ba musicien nyonso ba ya nga na bino na kata mboka oyo tomoni ba matanga beleleki omona oyo mso coach voyage ayete oyo mso fanya na ndako ayete ngana bino tozotala boy nazangaki matanga ya King Kester Mener parce que fana zana vient nga papa Wemba azaki na douleur ko sakana tête fana na ye ba oyo la King Kester na pa di pepe donazole la débat ngana bino bandeko o bokomba aigri na yebi succès za eloko moko terrible nga yango na ngaki succès za kasoki bandi pa moko le silaka kanda ile bisaka batu makamoko et puis ko yeba te que succès c'est sili quoi. Yo ko mona kaka naza na succès mais c'est sili kala quoi bo fingi batu ba sela loka bambonga kala bo fingi batu total ka bino ka là biso zo travailler kana kata pays et puis na discipline bo tika ko mema mboka oyo na ba continent nyonso ke mboka oyo mboka kitoko lokwa mboka oyo ezate
mboka eleki mboka oyo ezati yango biso bamanda tofanda mboka oyo puis très bien quoi mitema na biso ezala malamu tozala juste moto mayele pena moto mayele biso oyo badide mumengi ba Evariste Bochab bato mayele bayebaka mpesa koplace bamo grand frère na yo bozi na yo wase quoi kokoloba na ye mpe vie makambo nini boye rien oyo kotanda ye na banzembo ebele aza nango na makambo ebele aza nango na kati ya pays oyo ça est dérangé liloba oyo nakoki koloba su ya bien ya malamu ya koyebisa bino bacongolais oyo bozotala biso oyo bozotala ngai frère na bino leki na bino yaya na bino chanteur na bino ya mboka edérange biso soki bomoni toye kosala naye kosala eloko oyo yali droit de réponse te ezali kaka mabota na biso etalebi mwana azotuna boyibi me nzoka boyibi na bino te esika mbongo ebimi tozala te bato ya coordination wana ya imiko baye kokabula biso baye kopesa nga mbongo 500 oyo na tuna asa bimi tobenga na batelefone bayambaka su te voilà donc je pense que contribution na ngai makasi na famille Chirac oyebi na bandaki démarche à Sokoda bomona PCA nyoka longo et lelo noko na bino azalaki na kata ba réunion tosali na Bouve boyebi tosengi bino la direction hôtel de ville Gentini Ngobila excellence Kulutu tosengi bino merci matangeleki très bien modérateur avec moi bunga bunga yo présenter yo et pas yo présenter directeur ministre de la culture et pas mais sinon na bonzambe des fois ozagine mota malamu musicien nyonso ya Congo aleli des fois ils ont déjà témoignage moko oyo et sali très bien na ba yo bozo bunga nzela bo bongisa makamla bino sala nzembo na yo sala ka nzembo za na orchestre na yo biso zaka awa za na orchestre na yo bakobenga pe yo ya kozwa transport komo ko to lukango fraudement posa na droite au komi ko tanga bakomo batu facile illégalement monsieur parquet na biso za ya yeswa to mo kuna te outi prison mon frère Richard outi prison kulutu na chose sala outo akangisa kiyo na makama mabe ko lakisa batu misapi ko lakisa batu misapi et puis waze ko la mukalo ba pamanda baza ba catégorie na ba bato ndenge wana non na kota prison te na kokota ka prison te nazaka na banzembo na misa mboka o confirmé naza na diplôme na ngai meilleur na kata mboka ona betela ngo tolo te parce que ezali makama nzamba pesanga et boye na mboka o bokomba misa bokombo diminaka bato na retirer ba numéro na nga na ibe kilo na mino nyonso wana bosali je wana ya kokondisa musique ya Congo biso musique ya Congo biso to supra na et kilo na bosala nyonso kokondisa musique ya Congo na retirer ba numéro na nga na kozaka na bino te boyeli botumo so bazana bino mbala moko ya lokola bombe ko beta quoi. Voilà. Merci beaucoup, l'artiste Manda Chante. Vraiment, Toyo qui est exposé. Mais je ne suis pas quand même celle, Nana Sanga Azakuna, Aza chargé de communication au travail, Kana Manda Chante, na Banaoke. Et puis nous avons Nadia GD. Je crois que Nadia, tu peux avoir quand même la parole. Pour Nana, peut-être pour répondre à la question à chevalier de la plume. Mais toi, au moins, si tu as une question pour que Bandeko Nyonso, Baza, chevalier de la plume, au boza déjà la question au Tombolika Moussapi comme ça micro moko eza awa tout sais parce que ba micro eza musiko le kaka wana telemi ozui micro tu poses ta question après Nadia. Voilà président, moi j'aimerais vous poser une question. Moi j'aimerais vous poser une question. Et le connu ça la que ceux qui artistes à Koufi, il faut qu'il y ait un problème et bima. Vous êtes déjà aux Arabes grands et en boka oh bandi musique les lotés. Est-ce que binomoko after bamatanga bonu kakabo qui est na source te beau découvrir que banani basala que ceux qui artistes moko akufi il faut qu'il y ait un problème et bima. Ceux qui y a mbongo te ceux qui y a boé pour bamakamona tout monde kango lisusu. Ngai na banzi mko liboso batangi komona ngana makama boé na zaka nanga te mais na zaka minga assistant parce que moi so muta kufi to yaka. Et des fois autoki na souci ya rozala sika moko likamoko ezali pour tout l'ensemble. Zaki dispo to yaki mais sinon ko lobaki o ndenge nini ka kota ba artiste so mambe samboy oui ba corporation na biso soit ba mutualité na biso muteza na moi makamwa ya moi mukia mabe mais na direction générale lelo ya société droit d'auteur modèle président José Razo dirigé je pense que ça na pouvoir rebeller ya koyeba na ko coordonner makamwa rebeller na discipline et puis na bola munyoso. Mais sinon, je n'ai pas parce que nous avons tiré la date, mais aux jeunes, il faut quand même bien. L'État a pessimiste sur l'ONAE. Mais nous beaucoup de désordre parce que les Bayara on a pour la voilà. Merci beaucoup. Tout le monde est connu à Zawana. Aujourd'hui, micro s'est présenté comme on a combo ya chaîne. Merci. Bon, faut le micro, hein. Pour te voir. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour.
Maïta volume. Merci à l'artiste qui a déplacé son dossier pour les avoir touchés, même pour les avoir question de la besoin de étant musicien, ce qui beaucoup fait, pratiquement, et au niveau de ça, pour le monde à la culture, par exemple, la presse, beaucoup fait tout ça, la situation de ça, c'est bon, vous allez le dégainer, la contribuer même à la famille. Quand on va débattre, c'est beaucoup fait, pour contribuer à la tête, pour qui par la famille, et ça va voir comment à l'État. Et puis, deuxièmement, mais il y a des gens qui ont tout ça et tout, on dit la personne quand même, éviter pourquoi, et puis on a un gars qui a répondre au thème, bon, ils ont juste là, et pas là. Bataille, comme on a dit, vous avez touché même Mboka. Pour reconstruire le monde, c'est pour Mboka, attendez, c'est pour bon sauter. Est-ce que vous pouvez pour s'analyser, vous ne pas le gouverneur gentil de Blambaka, et puis c'était comme on a bien marqué, vous s'engagez là, vous avez bien conclusion et bien tombé pour mourir à la sanité. Non, motuna no ya libyen, motuna liboso na kangia Mozambique. Motuna liboso eza motuna moko simple, mais tant to sangana ki awa na ba musicien balo. Ngana ton bloc musapina lobi, est-ce que ninge to ali awa nombre na biso ze belé to ko ba 30 ou 40. To ko tsa ne fils que montant moko to yo kana to tsa ko to pesa na famille. Comme ça auto ko yana sima ko zana normal. En tout cas ba kulutu mi bali mi sa to bazaki wana ba répondre ba bia l'état ko pesa mbongo. So do tse mbongo nengo na ko mo so atie 30 000 ou atie 10 000 ou atie comme ba discussion bon. Mais sinon to lingi to ça les locaux wana ya ceux qui la direction absolument artiste akufi to ko luka montant moko biso to tsaka po et ça la que contribution à biso ya munene d'abord yango wana. Et puis la question à Mibale, où a Tony. Oui. Oui. Nous ne sommes pas salis. Tous ça salité. Comme moi, bimi pas salir biso mais tous ça salité. Na émission le bateau ba kotala tout ba komona que oui, bosi na za salité, Redi a mis za salité, maman Mbili belle za salité. Donc ba koyeba ke mbongo wana bango ba mise ba kana ko zo na côté, mbongo wana na logistique o esalamaka. Bapesaka ba musicien ba transport po ba mema ba orchestre ba sala hommage na kati ya makambo nyonso ndenge ezalaka to beti na matanga ba pepe kale to beti na matanga ba king kester menea to beti na matanga papa wemba ya papa simaro to beti donc makambo eza juste yebani lelo ke kosangana na moya lelo yebaki ba musicien mama Judith mama Nadia Paola yebaki ba musicien lelo basangana na bango mais siko ba danger za nini yo muto zo bebisaka ba réputation ba musicien oyo kosangana ba tout facile ndenge c'est ça le problème. Il faut que nous positionner nous paiement nous ba mission basangana parce que yo soko ye kaka bombe ngana linga na mona quand même mutu moko ta musunga manda bona le makamba boy mais Adrissa a outil prison kasi ici la modèle nini wana et yega mdabimi akeko tanga akoko sala voice pour diminuer donc étant mis na 5 continents ya monde pour pas diminuer Congo donc à diminuer Congo quoi nzemoni ya sali na pays oyo pour nous diminuer Congo et boy Congo et ba franco Congo et ba tabulei Congo ba wemba mboka et boy bo diminuer ngona makama mikende ngona ba détourner mbonga matanga des fois on a qui assister à 100%, l'état n'a biso assister à 100%, ba musicien ba yoko assister des fois à 100%, bino moko coordination bo zumbongo na ba ya na bino bo sangani bo kaboli bato na bandenge na bino et puis bo tanda bato pour nous salir bato nzamba ko juger bino. Merci beaucoup. Il y a l'un des confrères Azana Simakuna. Ce n'est pas ça au télémé à Mina, on va appeler son micro. Ce n'est pas ça. Comme le président de la chambre a assisté à la Sangara, la question, les gens ont posé à répondre. Ils ont été opposés et pour la répondre parce que tout suit. Merci. Presque non. Merci beaucoup à tous les internautes. Ouais. Je me présente, je suis de l'RTNC, musique à touche à dimanche. Pour votre information, ce que Manda Chante venait de souligner tout à l'heure par rapport à 25 000 $. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Redi Amissi, à marteler à l'eau, à lui. Mon wale du Marano, à Matanga, à Papa Wimba et du Marapo, la logistique, alors, une question de curiosité par rapport à l'artiste Manda Chante. Félicitations, 50 ans, Goupanaou qui ça évolue. Pour l'instant. Et en deuxième lieu, question
Ndenge potopoto ezali entre bino artiste. Est-ce que bino moko soit charge de obsèques sur une bino akufi? Parce que qu'on se le dise, quand le gouvernement a dit que ça mongo, à potopoto ezali. Alors bino moko artiste, vous voyez que s'en charger de obsèques, il y a des musiciens oyo peut-être peut-être un musicien par rapport il y a les solos par rapport il y a des femmes. Alors en deuxième lieu la ligne sous martelé par rapport il y a un groupe Banaoke où on a assisté plusieurs fois dans le studio pour l'acoustique. Où en sommes-nous par rapport à la sortie acoustique? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment répondre? Bon, il y a des gens qui ont fait des il y a le baki, il y a les bossos. Je pense qu'il y a autre le bango déjà. Oui, sûrement. Il y a une question posée. Il y a autre le bango qui mbalo yo to ça que fort. Il y a d'autres qui moi droit mon so ba balobi par exemple 500 ou 200 ou 300 ou 100 mutunyo ça y a et ko contribuer les gens ma casse. Mais au moni les autres ont un témoignage de Johnny Hallyday par exemple. Johnny Hallyday auto coupe en France. Pourquoi ba boy famille les botano ba fanatique ni ba sala ngobal. L'état est malamogo. L'état peut sera toujours honneur. Tout le monde a tout le monde biso mo l'état n'enga peut sera toujours retourner na honneur. So bo lobi que non pourquoi bino mo bokunda raté to kosi. Biso doza na droite parce que biso peut doza diriger. L'état peut diriger à biso. Donc l'état tanga sala honneur na ye, biso ko l'ensemble. C'est comme ça quoi. Merci Niclette. Merci Niclette comme journaliste de la Sarah. Question à mes aveux. Pourquoi ma pratique il y a ça va vivre au transport pour la obé dans un cercle il y a mon frère là. Donc gouvernement ce qui est possibilité obé d'aller. Question est très bien mais ça l'anglais là la question parce que c'est quoi question so tout n'ango ba so ba fan de bataille ba bibo tout n'ango pourquoi parce que na répondre n'ango tant basalaka makambo ya organisation ya matanga wana l'état mtatsa ngo pemene ke ba artiste bakoya ngana koko yanga moko na yekolela matanga oui mais ba mise na ngaso ba yekolela peut-être moi 100 ou 200 et ça va bien pour le transport ba benga ngo logistique moko za juste o ça na mais golobake biso mo dozanga la volonté déjà maman question ndengona maman ngazo Niclette biso yeba que volonté wana vraiment ezalaka vraiment. Mais l'État a sa place où il y a dirigeant biso. À mon pas si biso on te regarde on a biso puis atala bon. Tu peux savoir quelque chose à transport. Et ça rappelle motivation. Et ça rappelle déjà calculé. Mais bande ko basali mabe bango mo basali na désordre et pesi mabe ba connoter ba combo et ba mususu pour ba salir kaka batuna na combo satana. Merci beaucoup Armand. Bonjour. L'organisation maternelle générale, les acquis gérés par le ministère de la Culture, donc UNICO. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième, le ministère de la Culture, c'est qui $10 000 pour couvrir la réunion sur la maternelle. Parce que UNICO, bon mot, pas gouverneur 25 000. C'était au nom de quoi? C'était pourquoi, en fait, la zone voilà. Et en entendre dire, c'est comme si les ordres, c'est la même niveau à UNICO. Ça veut dire UNICO n'a créé des ordres, après si nous avons d'une manière dispersée. On ne dit même pas au 20 de novembre, il va payer sur $500. Adresse à Tipo. As un membre à UNICO, il n'y a pas d'aller dans un groupe WhatsApp et filtrer par message au bino artiste. Vous avez sur la kati. Nga déjà na katu malobate na zana kata groupe. Na kata groupe ne mona. Donc abimisi azali voice devant Batunyo sur la kata groupe. On a relobate que non $25 000 au président Ado Sassouaki. Akena ki yemo na ma groupe abatu, parce que on a 4 mots et ma cabole. Alors, ça veut dire c'est que Adrich a levé ça le coup tard. C'est pour cela que la question fait la peine à Moutounango. Donc la question est la question de Benga Kouloutou Adio Salem. Il y a un gouverneur, il y a un bon. Alors, on a été na bengi na téléphone pour na tunae
to ça n'est pas de lancer Jean Nzembo et ben on les gars déjà na bengi plusieurs fois yambate a rappeler pété biso na mboka oyo tozaki na papa oyimba soko bengi na 9h si même 12h fois rappeler bon a rappeler pété yende balobi o président Imiko ngana na Imiko te po Imiko ezalaka souté soki ko renaître ba osala ngo siko ba organiser ngo siko mais le quoi babaki président ke mangana mutapesi intérim masala mais fallait qu'il y ait une discipline tout na yeba question oyo tanga na ko zambongo ngo ya sali ndengo na ndenge ni parce que fallait quand même à penser à un bateau ba yembi na 50 ou 40 de personnes ba yembi ata transport après apesa bango apesi bango fallait penser à tango il fallait à ça la communauté mo bien communiquer mo na mo comité mo ba solo là ba lo ba pour biso ngana ye matanga ya général de fao na kombo na ngana famille na ngapo avec grand frère moko juste ngana kata organisation na zete na longo makambo na kala depuis liwa ya King Kester Menea po bat bayela kambongo e monde bayeli mbongo Adrissa akoselinga makambo alobi ke ngaba pesa nga $1000 pa ina kangi mo koso moyibi mote mabe yango wana lokuta yango wana e so na bina venger ba okanga or ngalo kona na Yesu ba venger voilà et question muso tuni président Dio Salem a mieux placé à répondre pour yé mutakana ko mbongo kuna biso zelaki mbongo te nga mama tante sœur na nga Gisèle na zelaki mbongo te po to yaki pona makambo ko mbongo na yaki pona ko mbongo te et famille yebi na compagnie bango na ba démarche ni po bazwa ba mbongo po za juste il y a bien un transport, il y a transport nini et puis abimi na ye kaka otuna ye awa pena na zolo ba sadi mulangi pena pembe. Merci beaucoup Armand, expression 26. Bonjour. Vraiment merci beaucoup à la question que nous avons posée à mon concert déjà posé. Pourquoi Congo n'a eu et Bini n'a fait détournement $25 000? Je veux la question à tout le monde, pourquoi Congo n'a eu Bini? Surtout Congo n'a pas eu Makassi, qui est détournement $25 000. Donc Congo n'a eu Bini. Pourquoi Congo n'a eu Bini? Congo n'a eu Bini, tu vas amplifier. Tu vas amplifier ma Kamboana. Et Ali, Adrissa tipo. Na kulutu na biso wazekwa alobi ke biso to zimbongo ya matanga ya defao sans à vérifier nga na mona ki ya yeki na mboka awa oyo beta bisiki na ye na talenga bio ya za muto mayele mais siko nazo comprendre mayele na yango ke wapi parce que mayele ya mboko comme on dirait mayele ya koloba français ou même mayele ko expliquer kama bebele belo ka ba misaka na bango origine ngandu na ebité il faut muto za na mayele juste il y a une place dans le pays, l'élo, il faut couvrir, comme des collègues. Alors, vous avez rapide, autant que comme on a biso, il y a un biso, surtout, ceux qui ont dit bongo, mingo on a venu kangama, langage à ma bendengona. Et, tant que vous avez dit bongo, vous avez matanga, bongo banzela mboko eko bonga, banzela mboka oyo eko bonga, eko bonga. Bino vous avez un poto biso, banzela na biso Congo eko bonga, eko bonga. Merci beaucoup, conseil. Bonjour. Volume. On vient de poser cette question. Cher concert, s'il vous plaît, il a déjà répondu à la question. C'est ça. Parce que Félix a téléphone à répondre. Est-ce que vous avez un problème? Ngai naza na problème moko te na wazekwa. Wazekwa eloko esalinga mabe na ba tenance na yero ba petit wana et puis ko sangisanga na groupe bato balakisaka mikolo na mboko ba misapi. Na sepelaki déjà te pinga na petit na ye wana tazo ba ndenge wana. Ba responsabilité na on a pays oyo yaza na ngote. Parce que na mona musique na pays oyo ya moni yango te quoi. Donc aza na droit te ya koloba ba biloko wana ngaza na problème mona été. Na mona ka ya koma okanga mana vesi maro preuve na ngana koloba na yeku to na 15 billets awa to zanga 2 billets to na Uganda pesa nga 2 billets na retour na ozong sila et na yeko zong sila yo manda zo ndambo zong sa problème yati. Naza na problème mona été. Problème na ye makasi ya liga ka diminuer ba musicien minene na Congo. Ba bozi banzembo za na ngo ser na ngai Naomi.
bosi banzembo za nango wasekwa za nango te wasekwa ki opesa banzembo kwa papa wemba lelo wasekwa nzembo les amis Félix wasekwa oui oza yene nanga nzembo no za nini fimbu banimateur mbasala bien nzembo no za nini donc comme même batu singana kingo na mboka on dirait o étouffé batu bambila belle baza ba ténor ya mboka o ba redi amisi ba nzembo bosi ko lobate grand-père bato lobaka na été kolo ça y est donc naza na problème moko te na base quoi mais na milongo lipa na ye parce que na moni aza na kanda alobi oh non voilà simara va kufa lugaki chibala pona makaba monga non neti ngai tant papa simara kufa na goma na groupe tu na kinita et tu na kata communauté organisation te oh ba liaka ba mongo non faut pas avoir cet esprit là de keto c'est pas bien quoi. Merci beaucoup amis internautes, je crois que ba chevalier la plus mignon Sotozawa comme en 8e question, tout ça l'effort on a 10, tout s'arrêter parce que tout tenir compte de Yangonga. Titan. Bonjour Koumouma Nachante. Bonjour. Peggy Titan le parallélo. Ouais. Film la film. Koumouma Nachante, n'a bien un éducateur de masse. Point n'a bien un bon parce qu'il est pour maintenant mettre ma chanson. Au tout à l'heure, il met la mission disait pour mon côté ils ont lié la bêtise. Oyebi Yomoko. Général de Fao, Batao a traversé, il loba et lobama. Mais les longs mots y a qui Yona Bakulutu Nayo, Namandeko Nao Misusu, Licolo a Mbongo Bolibo Maname Moya qui étant qu'un philosophe, parce que la vie n'est pas dans le jeu de la bombe. Le général de Fao, au bec ici, il soit presque, je vous merci. Si autant les autres défendre aux autres banayene na Félix Wazeko autres autres combo na yope comme les a impliqués lelo amisia congolais bwana bolibote de kabo ya komba général de Fao vous on a monté la boyeko bimela bino parce que atiki d'abord famille na ye na pasi autant bazo mona bino bandeko na ye on dirait bolibo ezate boko expliquer bisoni ni pe boko expliquer famille question na ngeza wana ouais famille des fois on n'a pas cité on a déjà liboso parce que famille des fois on n'a pas cité on n'a pas cité et tu n'a pas cité et bandeko bon omoni quand des appels au monsieur Zabembo paya mais na kata kanda makamuso ebimaka faut que ça les fora ko saisir lelo ba ministère ba bomanité hein ba ministère na lingi boye ba ministère bazo bomana na Congo te ba ministère bazo bomana na Congo te coordination ya imiko mutu ekei ko sala événement ya matanga po basa la musique na salité tala bazo ko ma détournement ya mbongo ya 25 000 ba ministère ba détournement mais non bokolo bananga grand-père bozi a détourné 2 500 000 na ko mona bien $1000 bozi na ngala bino to tala ko no bo pesa respect na respect donc tous allez bien ba ministère ba bomanité 2 ou 3 personnes basali désordre pour nous salir comme va musicien na musique ya Congo 2 ou 3 personnes va musicien tout va bien va musicien va bomanité frère film na film va musicien va bomanité tous allez biso tout bien 2 ou 3 ndeko Adrissa wana kena ba voice alokuta na nini pona koloba ipa zo ba biso za na kata groupe ba voice za kuna ngana sala voice kuna tena na kata groupe wana et président adio kuluru na biso adio Salemba na Chaka Congo bango basala ba organisation na bango na mona ndeko moko pa na Paul Le Père bangonde bali ba coordonnateur ya makambu ya obsèque ya etalaki kondo kulutu de Fao biso to yebi eloko moko te bangonde balinga ko saluer lokola ya ko tikela nga $500 mbanga ya ko tikela nga 500 lokola zo bwakela bato ayo ko bwakela nga mbongo 500 lokola problème ngata ndika mni mutu ya ko tikela nga mbongo alors Nathalie ti omoni donc bango bazaka soki ozana bango bazala ko ba bombe to telemi na studio ngana Ser Mbilabel azolo bisa Ser Mbilabel Chaka Congo lobana beda show lobana epena tozana posa makambo Ser Mbilabel pas zo lobana talenga bia ba Chaka oyo ba comme même pas plus que maître donc ba bombe ba comme ba bombe ba mission baza très bien film na film toza ini mais to pas meli ba to wana ba sali mabe ba ko se comporter nengo wana te internet ezali pona makambo malamu ya pona wana bondokiti wana bondoki bango wana ba baby sina ba na biso wana banani bazana ba niveau ngo ya biso na loyembo na banzembo na makambo na mbuka banani bazo beta wapi
babetaka wapi? Merci beaucoup, Jonathan Poutine. Avant dernier Gigal, dernière personne. Le bail 10 personnes pour s'enregistrer. Si vous voulez dire que vous avez 10e bouton pour la mission. Oui, Jonathan. Merci, Président. Président, comment on a chanté? On s'est présenté comme moi chaîne. Jonathan Sindani, Poutine de la presse, de la télévision. Question on a une naïba. Les banderoles Sibiso, au monde qui chaque Congo avec un ticket de $500 avec des aides de transport. Mais quand il y a un Sibiso 500 euros, on a un salaire de monter. Mais pourquoi tant on dit que les amants on a eu un transport au Sahel, au bon moment où on a Sibiso, ou soit des façon de défendre, on a défendre par rapport à Nengue Balobi comme on a eu que les moments où on a $500. Ou soit, c'est vraiment un transport et à sauver ça. Déjà, dans ma soeur, tu as déjà tout na tego pour défendre les liembongo. Pour t'expliquer bien que tu liembongo té. Mbongo on a dit logistique, moi ça va passer à musicien transport pour na boxer. Toi ça la juste. Vraiment faut la juste. Langage on va te liembongo pour na se défendre non. 500 na sona zali na parce que na maîtriser qui les solo ya chaque Congo té. Et le gars la bateau on a besoin de biso de voir ba mo boxer qui on a gardé tiango. Moi je vis très bien là, monsieur. Vous me marquez pas. Si on a monté là, sa vie n'a rien à faire. Il a pas si on a beau comprendre. Moi je vis très bien là, na vivaka très bien. Et il y a on a boya kokota na makamna bino wana, oya gauche à droite. Pour que nous sachions opposition au satanique, ma bébé. Na vivaka très bien. Si on a gardé que $500 wana jalousement, na le but que na mbongo, na muta mbongo. Na pas na passe mbongo. Mais na gardé qu'on pour regarder personnalité nanga, que bato na ba ya toujours na mbongo pour na simisa to touche. Voilà, on a gardé comme jalousement. Et ce que tu sais, parce que yom doit me présenter biso en asuka. Na tangela yango ko moko mibale misat minai. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Nijigal et puis Dimitri na Saint-Sabo clôture. Déjà posé bon 10 mais au clôturer casse. Bonjour tout le monde na chat. Bonjour. Question à mes amis. Pourquoi dans vos 5 les musiciens, tout le monde a deux parties, au Bakegoué, et comme le voit lié à commerce, ça lié à commerce, ils ont animé la mauvaise foi ou comment? Merci beaucoup. Dimitri, peut poser question au poids balaïm balamoko. Pour questionner dans le système. Dimitri Zoa. Non, tant que parce qu'il y a le pourquoi vous avez toujours deux partis? En tout cas, le opposition à pouvoir. Question n'est pas fait tout na pas coordonner parce que le gars ngana zate ma parti boye. Merci. Mais sinon des ordres parce que batbara ko mbongo. Et cette fois-ci le gars la dirigeant la pays ba moni ndenge Satan alinga kota pour diminuer pays dans comme musique. Nde moni salité ou l'équipe makasi. Sinon dans l'ensemble bamakamona ezakana bien organisé ezakana na problème moko soko ko benda na bato bayela kaka ndembongo moni oui mais faut si on est na bato bayela ka mbongo moyi mais sinon soko moni boye ngeti ngana une assistance parce que na yebi sur ba témoignage na yebi bino ba témoignage ya général des fois au comment ngana zalaki na ya mo ka kabila nga bilamba ebele apesa ba conseil ebele amatinga ba avion ba Kenya wana sala ngo soki pendant 6 fois aller retour ebele. Donc, dans le témoignage, il fallait quand même lancer l'effort, il y a un PSP, vis-à-vis. Merci, Bongania. Oui. Héros. Merci beaucoup pour mon agent. Je pense que Naï, Nazaraki, Nabino, un studio, pendant 3 jours, je ne sais pas pour bien tout ça l'émission. Mais, et là, on va dans les années. Maintenant, il y a un moment où il y a un solo dans la campagne, il y a un micro, à UEP. Donc, zone ça y est. Ba zone ça y est. Pour exater. Ba bimission encore attend mo oui à Koufi de ba bimission to so la poeza il a bien. Et ça le mo ba bien ça il mo ba mise ba sanganaka pour na force. Tout ça la bon moko et puis to contribuer na kata lika mango so ça en norme. So ça en ordre quoi to contribuer. Donc ça raté. Oui, je l'ai dit ici. Et après, voilà, d'entre vous, vous avez dit, monsieur, moi, à Tunica. Vous avez dit, à un moment, parce que moi, il faut que je me dans ma poche.
Vous voyez, c'est-à-dire, ceux qui ont dans les solamo, on dirait, nous tout, quand c'est le 10 ans, où il y a vraiment quelque part, vous avez ça souci, mais quelque part, vous avez ça. Vous avez un procès en monde. D'autres, vous avez un sur le monde. Moi, quoi, les gens, tout le monde, vous avez un souci pour aider. Parce que moi, dans la case organisée, il faut dans un monde. Wana mbongo limité. Wana mbongo limité. Et puis, pour la citer deux impressions, ils ont occasion de mener. Il y a que tout le monde, il y a affaire formateur, il y a na wenge. Les lois du formateur. Donc, il y a M. Jean Coubal, il y a une formation dans la Ranaïna. Parce que les autres peuvent profiter de la montée à part parmi la générale des FAO. Est-ce qu'il y a un phénomène formateur de la musique congolaise? Phénomène formateur de la musique congolaise, c'est-à-dire l'école mongolaise a formé Rabatou ou comment? Non. Parce que le rôle en Ghana à Liboye, na outil na ministère de la voix na Dewoy na chorale, na yembaki na chorale, n'a eu comme musicien, n'a eu comme chanteur na pays. Donc na ba interprétation na koyoka ba mikolo ba chanter la mine na pays, tu mais minga na ko bizanga na place. Donc formation na ziongo na chorale, na kulutu na biso autotika biso donc c'est le temps fumu. Donc ngana zo formation kuna makama ba formation oyo agiono na yeko za formation. Na mon école moko te pesa ba formation ba parina et pesa ba formation mais ngade za na mona kana nzamba sala ngo ndire donc na ina ngona to so na coach kuna na ko panza parce que na donc nzamba pesa nga nyonso apesa nga ngo pena bo donc ata guitare so sali mon on a za présent donc na nyo ba o éclaircir opinion que affaire formateur na musique obino ça la musique typique et ça ou bien ça formation ezali lokwa biso na kata ba orchestre boye le ba mission ba go de jeunes na structure autour ba banzemba ve simaro et belé ba niveau bazaki na mona niveau ba komi ba mati quand même mais ngate mna go le ba mati pona nga ça dit bazui mateya à travers nenge toujours ça la musala bazui mateya mon monsieur comme nga ngolo ba ngana format ki bango na ko menteur voilà. Merci beaucoup. Merci maman. Dimitri Clotier. La première question. Première question. Non, Michel Moussa Goya Nengona au Talipé relation à des fois au Talitam qui peut ma casse penalty. Mais sinon on a ébissio ngai na misu ya Jésus-Christ. Ngai na yaki pona na yaka pona mbongo te, na yaki pe ma général des fois pona mbongo te. Mais na ébissio que mutu na lobino azaki pe na kata coordination de tout na mbongo. Et belé ba ila ka mbongo parce que na yebisaki bandeko mo mikolo leki ngai manda na yemba ka musique mais na teka ka pe mboa. Bato ba seka mo eta. Or na kata Kinshasa awa mutu na mutu azaka na moi 2 ou 3 activités pour na ko survivre. Vous comprenez? Alors bato musu bazali wana asaka cop moko te. Yango mo pesa bango kanda bakomi na kanda ya koloba kama belé belé il faut moi cop moko ezala kata pa ya mwasi na yo. Ata pa ba camarade na yo. Cop moko fezala so cop ezate o considérer gaga. Yango moni a otu na yo boni tsoke kuna bimite parce que ça 100 cop. Et puis na ma prophète ça 100 cop na yo. Merci beaucoup Dimitri. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi Dimitri Gongania, journaliste à Gongania. Organiser to kende na ba bus aéroport to yamba mo na biso poto ya na ye. Mais désordre des zaki makasi na ndenge yake kota ki pe na morgue na ndenge epimi. Désordre des zaki makasi. Mais ordre quand même to ko mona na kati ya musée ya biso ndenge peut-être très bien na ndenge mboka et pensionnaire. Mais 25 000 mokolo bimana ere bimaki biso ba manda nga manda na yebi eloko moko. Et na za rappelé très traité. Mokolo monte cause la traître et ali cause la satana ya kosakanati. Ya mona auto silika po kulutu na wazo kwa bionga na za traître. Na za mutu moko soki makambo bimi to ya kolobaka na poasa na banini. Ça na boyi yango na motema moko. Donc makambo 25 000 ba gérant ya 25 000 ali kulutu na biso président Dio Salemba oyo lingomba ya imiko yuti kulongola ye sans biso moko ba mission ba mission congolo na union na surtout solo là et monsieur Saragon azaki na kata organisation monsieur Paul le père azaki na organisation tala batu wana ndenge ba memi tala ndenge ba memi et puis ndeko Adrisha bolobi azaka pe kuna yaki koloba na voice na biloko oyo azana maîtrise nango ti yango nina memaki mbongo oyo pona lakisa Adrisha tipo ba pesaki nga mbongo ya transport balobi na nga pona studio na yeko yemba nzembo soki yo ba pesaki yo te alors miyeba pona ni ba pesaki yo te
Donc, on a payé $1000, na lié mbongo ya famille de fao. Non. Famille de fao, la famille salité, ba yebi nini nga manda na kata libota na bango na famille na ba. Et famille, to sengi bino merci parce que e bandeleti na suka vous allez qui ensemble et puis j'ai un des fois on a kei to sengi na bino pe ezala parce que j'ai un des fois oui azanga ma bete mazaki muta pe. Voilà et là on a go clôturer na bino ensemble. Mongongo mataki. Mongongo de konaki po makambo ndengo ba pamela kango. Parce que na bikolo nyonso babiso ko moni ndoki belela comportement on a boye baké et même musique na biso na kati ya Congo et même biso ba aventurier or to ça ba aventurier té et bino ba congolais bo boye ngo bo to ça ba aventurier té l'obsèque nyonso même na kati ya ba quartier au mona ba sangisa mbongo ngana auto kokufela mama ba camarade ba sangisa mbongo ba congolais mbongo ba té ba ah oya yo yango manda otali pe oh bango pe ba tambola ba congolais mbongo au PSP bango makama matanga ça très compliqué. Logistique mutekamati et pesi bango 25 000. Oyo ba pesa ki famille ezalaki mususu. Biso to déranger et loko moko ya famille te. Bango pe na kati ya gestion na bango to yebite so déranger loko na famille mais c'est seulement biso to zimongo ya famille ya defa ote. To yibi mbongo na famille ya defa ote. To yibi pe mbongo na l'état na kati ya Congo te. Ba coordinateur ya musala oyo ya kokunda matanga ya biso ya kulutu na biso defa onde. Baye ko pesa mbongo na ordre moko dispersé oyo ememi na ndenge nango ememi lelo to sa musique na biso to linga musique na biso to zana na kolimbisana to ebelon to ko komisa grave pona ko amplifier to ebana elo musu to ko komisa grave te sinon to tamsa Congo na ndenge moko ya malamu atamukiti awa na kombo Yesu Masia nyonso to lobi mabe to sengi pardon mais na ba nyonso oyo ba déraper na retirer ba numéro nanga pana bango malembe po bazali ba bombe. Moi quelque temps photo va bango ndengo wana. Merci pour moi je crois que nous sommes arrivés à la fin. On a déjà conclu. Naloba déjà que la question est production. Mais bon yo tout nga bon attendre déjà. Lobi bien que des alaki pour la transport. Répondre na réponse na. Oyo zali mbongo utaki pour la logistique. Logistique à répondre ngo. Pesa ki donc hier boko tuna soki saka konga ko bunga nzela ya Yesu na ye alors baka pesa nga 501 ou 500 $500. Na yebite ba kulutu mususu na zaki ba pesa kite et pour na nzela ya kulutu bio salema na benga ye 6 fois ayambate a rappela petit. Donc pas de considération na kamata numéro na nga pe na retira. Merci beaucoup Manda Chantaza quand même président ya bana OK. Orchestre cher ya fait Lutumba Simaro Masia production ya Laurent Sokoko otozoyoka ezandeni. Oui, ezana projet mabongisa mbeba ramingi na maboka nzambe ezana projet Laurent Sokoko za grand mécène oyo asasa ba musicien na mboka plus de 80% ba musiciens là to wanga na ngote et aza tata ya bana aza grand frère azana makamna ye bele malamu salaka ezaka musique te mais na comme musique abaki mbalo yo biso mtozo kende kuna. Il y a quelques journalistes même c'est pour bientôt. Ce qui février, 6 mars, c'est aussi la tête. Projet va passer à part ça, orchestre aux organisé. Ils sont très très bien. Toujours qui retard pour la matanga. Oh, il y a général des fois au moyen tout ça acoustique tout ça qui va nous dire Simaro, Papa Wemba, King Kessé de Menea, Papi Tex, Nanga Mogomanda, na ça qui 3 chansons Ibrahim, Socrate, Nanze Mozana Liberté, na bandela on a combo ya Grand Mayas Gilles Vassimba. De tout ça, on peut faire ça. Sinon, dans l'ensemble, disent qu'il y a Kondo Simaro, tu vas tout ça là, 6 chansons là, il y a Yemoko et Sala Baba Kamnango, et puis 6 chansons, il y a Bissou Groupe. Autre chose, fin février ou fin mars. Mais sinon, acoustique, il y a tout ça, même sacrifice, il y a un tchaka tentir na mutu, na kataki kovo kaka pona golobaki, ah, grand frère, à Koufi, il faut na bimi sapena, motema golobaki, to kiti drapeau. Donc, bomoko. Mboka to ibani na ko makambo soko zali mutamayele azaka ya classe kaka te na mutu na ko yeba ko placer sagesse c'est loko batanga ngote na ba campus kuna il faut ko yeba ko placer alors tout solo li quoi. Merci beaucoup amis internautes, merci à tous les chevaliers la plume. C'était la face à la presse avec l'association de presse en ligne du Congo, l'association de presse en ligne du Congo appelle quoi en sigle. Je vous informe que la semaine prochaine, nous allons encore recevoir nos invités. Déjà, ce lundi, ce mardi, ce mercredi, nous avons encore des invités à recevoir.
D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine numéro. Bye. Voilà, très chers abonnés de Gemidor Télévision, vraiment merci beaucoup Nabino Nyonso parce que vous avez toujours branché, vous avez belé na Gemidor Télévision. Vraiment, tout kolanda biso Nabino, ah, ezali kambu ya 25 000 $. Oyo ebimaki oyo epelisi moto vraiment akosakanate. Tozaki Nabino tolandi kumu manda chante. Ndenge nini a expliqué likambu ya 25 000 $ wana. Non ba kombo ba tebimi tellement ebelé ba manda chante azwaki 1 000 $, mais a expliqué azwaki 1 000 $ te chaque Congo ayaki apesa ki 500 $, prévu à la kisi 500 $, oyo bayaki kotikela ye donc ayebaki pete za nini atuni o baboyi koyamba ye na téléphone. Donc likambo toyebi te soki eza nini vraiment oyo eza koyokisa Congo soni baartiste musicien eza kokitisa valeur ya baartiste musicien na biso parce que bamessage etamboli baaudio etamboli trop donc eza vraiment bien te mutu akufi bino na nsima bokomi owela bambongo bokomi okabola babiloko donc eza propre te vraiment donc ezokitisa baartiste musicien ya mboka na biso donc eloko vraiment esepelisi bato te manda chante azalaki clair ba question nyonso topozaki arépondaki mpe explikaki dossier ya 25 000 $ wana me nano esili te makambo eza kaka donc bozala kaka branché na Gemidor Télévision banews nyonso donc dossier oyo ya 25 000 $ oyo nano esili te parce que bachaka kongo baza na kati badio salemba baza na kati donc président dio salemba aza na kati ya dossier oyo mbongo ekomaki na maboko ya nani nde azwi mbongo wana nyonso ezoye donc eza nanu mbilinga vraiment dossier oyo mais manda chante alobi na kati ya dossier wana aza te batika otanga parce que Félix Wazeko atangi kombo na ye ye azwaki mbongo atangi bakomba bato nyonso bazwaki mbongo donc toko découvrir le reste ya makam o ya 25 000 $ kaka ana Gemidor Télévision biso na bino donc nano esili te toza kaka toyeba mbongo wana ekendaki wapi nani azwaki ezalaki nini elekaki na kati donc merci beaucoup na bino nyonso ndenge bozalaka branché na Gemidor Télévision donc bon continuer bo s'abonner massivement na Gemidor Télévision merci na équipe technique mobimba ya Gemidor Télévision merci na Valmy Luye na sima caméra merci à Glody Mesa donc Gemidor mobimba vraiment merci na bino nyonso bon continuer toujours ko s'abonner au revoir.